artiste ya minene ya mboka ya États-Unis bayembelaki ye mais élection yango azwi donc azwi te donc artiste moto akomisa motu mokonzi te eza programme na ye moto wana bato babangela biso te bête wana danse bongo déjà sika bomba mwasi na yo ezobinama déjà makasi yango elinga moto omona mba moto koti reggae wana eza nzembo obina te eza nzembo ya koyoka alors peut-être bato basala confusion culture pays vie neka tosala ba spectacle na biso muso ezalaka ne faites pas ça chez vous donc c'est-à-dire que tosala la chorégraphie au kaka to bito kota na bakumba yoka déjà comme ya entrer en bakumba to koti donc wana robina ndenge mona biso te parce que ils ont senga vraiment bato basala ba exercice mo mingi mais tant nzembo lokola fimbo ezobeta wana tout le monde perd soki na lobango mingi oyamba bato na midi wana olama na 11h te ngana zali parmi les artistes oyo babana koleka na TV azoloba ke non na bimisa album na nganga boko mingi kutu ba oseka ngai balobi ya azana moto peut-être obimisa album te mais le comment langage presque artiste nyonso mona asa album na nganga moko parce que ngana comprendre que à l'avance que pour la artiste on la vraiment à l'aise il faut ça l'album na yo moko parce que producteur mingi sur internet ils en ont ngam na cha yango te donc non seulement bon bazo pirater biso physiquement mais numériquement quoi donc même merci à la lumière la question là ils allaient ba proverbe moni donc ba proverbe oyo ngai mo na créer voilà ba proverbe on a ce qu'on a zo expliquer yango moni nazo expliquer yango difficulté na ngai zali kaka livre on eza na ata phrase mo ya lingana na kati ezate nazo sala livre on a période wana zo ka kanda yango na tindaka délige Nzambe a regretté même pourquoi ça la biso bato pour mutu a regretté c'est que le Congo c'est que biso bato on ta na mabe talaka niveau ya Nzambe ma regretté so ezalika ke souci ya ba vie moni il suffit le long na longole bilamba tuna leki na moi couper moi muke et pas ya César Ngadi dans sa vie au matamakasi et surtout lingi ba vie on a sens wana non moi je pense que on est allé langage moko et un peu ba complexé moni au sali ba vieux belé menanini on va étudier mingi bazoya on a asinga permission est-ce que na go travailler sur des albums na yote on a do azo makanisi aux un album on a pour agno défendre nango mémoire na ya fin de ya étude na on a ayelinga copie nango mona présent na distinga qui merci beaucoup autant la rapper artiste nini ou wala te la tenir boy parce que ils ont makambo susu nazo permettre nanu na ba danseuse na ngate na permettre ngo pété na moto na sa émission mais ça pour nous flatter il y a rien à dire on va s'exprimer bien en plus le banon likamo en allemand non le banon en allemand hey wie geht's dir ah les gens na bungia ozomona donc le banon en anglais kas le banon anglais how are you oui I'm fine voilà na français les sous oyebi français alors moni tous on a besoin de talent à bongo pour la télévision Bonjour et bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr avec le vieux César Ngadi, comme je dis tout le temps, tout le monde est d'accord. Merci à la lumière, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, donc Ndenalo Mikolo, recevez la lumière. Aujourd'hui nous sommes là, Nebalobakaka, ici c'est Paris, donc Paris by night. On est là à Novotel pour recevoir l'artiste musicien Félix Oazekwa Mukwa Bongo, hein, le président de l'orchestre. Restez branchés, il est à l'intérieur. Loba, il comment me mener là, si tu comme Loba. Et ça, le problème, il y a couple, et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, ben, ça concerne tous les deux. Pourquoi me menga tu as sur l'angle? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier, à ce moment-là, qu'elle a faible, dans un couple l'autre.
expliquer docteur. Parce que ozo kokate nanda ozo kokate. Docteur, mon ben nanda azo kokate. Azo kokate makam nanda azo kokate. Ya mwana toye pour trouver solution. Azo kokate. Bon, a kokate dans sens de l'expliquer là. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, mon ben n'a pas ça. Mais il y a quand on se dit attention, pas stress, mais ça là. Mais dès que les avions là, assis ma ganga sauter. Assis ma ganga sauter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause de fatigue, na je peux pas. Ok, on a compris le pays, problème de l'alimentation, le stress, le surménage. Ce qui est un problème d'érection, on a pensé à un produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les produits 100% naturels. Les compléments alimentaires, les la vitamine A, la vitamine C, les la protéine, les produits en fait une fois tous les 2 jours. Les années là, 6 sachets la carte, au comméla, sachez tous les 48 heures. Et comme ça, la 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Bonjour et bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr avec le vieux César Ngadi, tout le monde est d'accord. Merci à la lumière, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité. Donc recevez la lumière. Notre invité d'aujourd'hui c'est Félix Oazekwa, Mukwa Bongo, le président de l'orchestre Cultura PIV. Dans son actif, il a fait plusieurs albums et parmi ses beaux spectacles, nous comptons l'Olympia de Paris. Il écrit beaucoup des chansons pour les grands chanteurs congolais, d'ailleurs, notamment Papa Wemba, Kofi Olomide, j'en passe, pour ne pas citer tout le monde. Voilà. Voici pour vous Mukwa Bongo, Félix Oazekwa. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci à la lumière. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien, ça va. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir ce soir sur mon plateau. Est-ce que tu peux lancer un message Nabalandinho sur www.rdcongoinfo.net? Oui, d'abord, je vous salue. Mbote pa isika bozwami, mbote mingi na César Ngadi, Kleboa, pour na iloko sala, malgré mi kakatano, mais yo iloko zo maintenir en toujours et puis zo kende kaka. Alors on a sepeli mingi lelo, donc on a merci à la lumière. On a bino ba fanatique, ba toyo soutenir la culture na biso. J'espère que autour awa, ils ont peut-être au la paix, moi éclaircissement. Merci. D'abord je vais commencer Mukwa Bongo. Mukwa Bongo elinga koloba nini. Po to yebi ke bongo ezala nango na mukwate, Mukwa Bongo ça veut dire quoi? Oui, donc c'est Mukwa ezali loko etele misamisuni. Pour Moussuni, ceux qui ont mis au télématé, donc ils ont un langage imaginer et plutôt imagé pour nous dire que est-ce que nous tout y quoi bon on a ils ont beaucoup pour télémisara banzembo, télémisara makanisi, etc. Bon, c'est Papa Wemba qui préférait souvent m'appeler comme ça et c'est resté. Voilà, donc ils ont un langage imagé. Il se passe quelque chose dans mon cerveau, quoi. Voilà. Mukwa Bongo, définition il y a rumba congolaise et la nini. Oui, la rumba, d'abord ils allaient le moment où taming na tout en Amérique du Sud, la Kiba, et puis na Mamboka Mususu, où ils allaient que lelo na Congo to comment quoi assimiler rumba congolaise loko la musique moko eza générique te musique mo betaka malembe et puis batu ba aussi manami balé na piste bazobina mais na façon yote que bazobina makasi
et rumba ezali véhicule moko ezo permettre bato baloba malobo baza nango besoin eza na bato excellent na domaine wana lokola Papa Lutumba Tabulei basala barumba moko etikala lelo anthologique voilà Madilu multisystème voilà donc rumba ezali lokola le contraire ya nzembo oyo ya bato azobina makasi voilà mais pour la musique il y a beaucoup de musique qui liboso je pense que tous a plus on a besoin pour ne pas il y a rumba mais plus on a besoin il y a kubinaka pourquoi parce que toyeba rumba on na lingala ba comprendre vraiment te otozoloba mais n'empêche que babina pe ba rumba na biso parce que ça d'abord il y a mélodie il y a bien parce que musique est sans frontières ata mutazo comme lobate tobina banzemo mingi ya Michael Jackson toyeba kututia zolobani en anglais voilà donc c'est ça. Musique ya Congo to kabola yango en 3 parties. Ça veut dire générique, rumba, na mabina neto bina ka eloketo. Ba congolais bandimayo na nini mukwa bongo. Oui, bon, c'est clair hein. Ba tout baza plus friand ou bien ça dit plus gourmand. Na ba générique to salaka. Voilà, je pense que ça quand même bien. Artiste, il faut oser la particularité mon boy. On y so zoom to lokola Michael Jackson. Au définir yeming na marobina. Mais il n'en demeure pas moins qu'Azalaki aussi un grand chanteur. Voilà. Donc tout ça la pe barumba wana, to yemba kapé, ba muso salaka. Mais au ba to arrêter na mingi na culture ezali kamu ya kubina. Ba générique ndeti lelo ba to zobina mingi filmo. Voilà, donc je suis content, on remercie Bango. Nous avons valorisé la culture de la Congo. Les amis, il y a générique qui ne arrêter na panangai. Félix Wazekwa, okomela papa Wemba Banzembo et Yokana, Kofi Olomide okomela e Banzembo et Yokana. Mais ming tout le monde a yomoko ozala makasi na générique. C'est dû à quoi? Oui, c'est-à-dire que il ne faut pas que ça, non? Tant nous avons collaboré avec des artistes, autant que nous avons ils déjà payé. Donc nous avons commis ça bango bongote. Bazaki déjà bazaki déjà artiste minene. Donc ceux qui n'ont pas peut-être na 500 briques, peut-être qu'on a même à des briques kaka. Voilà, bazaki déjà artiste minene. Donc ngai particularité na ngai ezali na yebi mingi makambo ya kubinisa mais na yebi pe makambo ya loba masese kusala ba texte ya banzembo voilà donc lelo ezana batu ba yimba ka banzembo ya culture ba rumba rango parce que il faut koyoka artiste album mobimba voilà so yebi ke wazeko za mingi générique oyoki ka générique okati mais au raté siko kalen gourmand au raté ambulance, au raté Malamoko premier soin, au raté la grande dame, c'est-à-dire au raté Banzembo Zana I love you, Ibarumba Yakitoko au raté en Nania Lambi, Banzembo Kitoko Zana. Donc c'est-à-dire que non, on fait sur de la rumba, mais artiste il faut en la particularité. Donc particularité, où il y a biso culture pays vis-à-vis Kobina, la chorégraphie, ce n'est pas côté où on a sous ce domaine nabiso. C'est-à-dire que générique, auto-bien ne faites pas ça chez vous. Voilà, donc je suis content quand même de retenir à tel Lomoko. Artiste parce que au la paix artiste, retenir le Lomoko. On ne sait pas te situer. Voilà. Qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui dans la musique congolaise? Oui, la musique congolaise, nous avons reproché l'insanité. Banzembo parfois n'engue pas olata ba fille moi laisser aller zozala mon apena ke ba fille ne balati to banzembo on est toujours que lango le musomo na mama loba moko ozomo na mina ke bochango mina na muteya mabe quoi. Voilà, je pense que ça c'est ça moi régression je sens la musique na biso piratage et là on a toujours regretté na mingi toujours que ne be église ko sambela una mais aux gens qui ont piraté le Wamutu, parce qu'ils ont alors que beaucoup d'églises, mais ils ont eu des musala ya muninga.
On a fait total là, on peut n'engwana. Zoïba musala muninga, c'est pas bien. Et là on a regretté sur la musique, na biso ezali que business et musique, ça sous n'engé salagité, que ba producteur, que concert, ba bloga n'engé les sous bongote. On a zali parmi les artistes oyo, ba bana ko le kana TV, azol ba que non, na bim album n'anga beaucoup. Mais écoute ba o sekanga, il va le bien. Azana moto peut-être à obéir l'album mais le comment langage presque artiste n'y soit on a ça album n'anga moko parce que on a compris qu'on à l'avance que pour la artiste on la vraiment à l'aise il faut ça l'album na yo moko parce que producteur a le montre a noté le là jour dans un studio boy ayewana mon azo pressé bino alors que ko ça la œuvre et c'est ngaraté ba pressé moto voilà je pense que rapport quand même, on a parmi rapport. Ok. Mokwa Bongo, c'est pour quelle raison que les titres de tes albums sont toujours scientifiques et philosophiques? Oui, parce que j'ai dans l'idée de laisser un message kotika témoignage moko boye. Témoignage tika la bien la science et tika la mingi pena ba philosophie aux olobawana. Les titres l'autre aux parler par exemple de Karl Marx. Au moins, on a parlé de la philosophie. Yamao, voilà, les abiloko ou etikalaka. Les longs on a la philosophie à verbe. Verbe ezali. N'a pas constaté que non. Bah tu vas utiliser un proverbe mingi ya bokoko. Mais bazo ça la bango ya sikate. On a vu mais est-ce que tous ça bisonniers sont obligés de se référer à kaka na ba proverbe ya kala. Est-ce que mutumo ko oser ça la proverbe na yemoko. Na bandi ko oser et puis que ça marche. Les lots peut-être s'appellent mingi nengi ba tumingi ba commencer à l'appeler ba proverbe na bango. Différence des ali entre osali phrase mo ya kitoko na proverbe. Proverbe lobi likambo moko boye. Donc on moni d'abord ba ko contredire ngote parce que zali bongo et puis ba se ba retenir ngo pour na ba se servir na na vie na bango ya tous les jours. Nazali parmi ba artistes ou ba sala ki bongo. Donc na lingaka plus voilà musala nazo sala ezala pona génération koya. Parce que dans 100 ans, tous allons sauter. Mais on a fanatique il y a 100 dans 100 ans. Mais on va retenir nini, ce qu'on a dit n'importe quoi. Donc fondamentalement, le moment où on a sens, on a cadré message pour un jour où toujours le balélo, et ça a toujours d'actualité. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération qui arrive dans la musique congolaise? Oui, la nouvelle génération, pour ne pas citer des noms. Tous ces jeunes-là me font plaisir. Et puis, bazo rassurer que Monique Moussala to continue on peut bien. Biso moko pe to zala ki nouvelle génération. Ya batu moko boy. Pourquoi pas biso tout ndima oyo ya leloté? Parce que tout est appelé à disparaître. C'est comme dernièrement la qui SMS moko ya papa le tumba zo bisangai. Waze quoi? Un jour to zala susute, to tika la komona mingi peut-être nyonso ya mokili. Mais tout ce que la commune a PPT. Voilà, donc un jour on est obligé à Otika Mokili. Mais tant aux yeux qui relève, Natika qui peut relève, et ça la moins bien. Voilà, donc tu es bien que les jeunes basali belé, ou le bazo ça la fierté à la musique nabiso, bazo comme mango, comme ça on peut un jour et c'est comme ça comme ça qui a monté. Voilà, donc on est ça la biso bien. Quand la relève on a un niveau à Congoté. Tout ça, on a les qui m'ont sous un apoto. Donc, on a Maître Gims, tout ça, on a Youssoufa, tout ça, on a les qui m'ont sous d'origine congolaise. Comme ici, musique, c'est comme ça, comme ça qui a monté. Donc, voilà, tout ça, c'est ça la fierté. Ils ont la sabiso que non. Voilà. Donc, ça appelle les Kamoussou, musique et Koufate. Ok, merci. Que comptes-tu faire pour ton orchestre Cultura Pays Vie dans les jours d'avenir? Oui, Nami Kolo Zoya, on a compté pour l'orchestre. Souci Nangezali. Vraiment, comme on a poto, on a la possibilité, on a un poto. Voilà, on a la possibilité, on a. Parce que Mokolo, on conseille aux zonga. Parce que nous avons moto à Souka, on a na Olympia. Donc, Congolais à Souka. Congolais à Souka, on a na Olympia. Ils ont dit Cultura Pays Vie. Donc vraiment, là on s'est pelapé, tout fond le sous. Voilà.
surtout que na mibeta nga moko donc na yebi prix Olympia ndenge ezalaka donc so quand na yoki kaka même neto vandi boso na kaka o ezongi concert boso to beta na Olympia po to sala bato suka o babetaki pe bato bafungoli yango lisusu souci na nga yango wana c'est produire en Occident. Pourquoi? Parce que ezali bamboka o ezana pouvoir d'achat ezali bamboka o to zakozwa pena mbongo ya solo faut ba makambo ndenge ezali moni lelo en Afrique au moins mutu na porte ya répétition tantôt ezaka 2 euros to 5 euros na ebisu yo merci à la lumière mobulu na makelela otia na porte pourquoi afuta mbongo wana te mais soki otala na mesa na ye masanga sombi le mosusu ya 300 à 400 $. Bon na porte quoi opesa ata 5 $ te pona ou soutenir kaka répétition to 10 $, to 20 $ pour un concert. Mentalité za mon côté. Bana poto vraiment ba sombaka ba bimisaka mbongo pour un concert. Et là on est au manqué biso mingi. Ok. Oyebi que tu travailles en collaboration biso ba journaliste. Message ni nokoki ko passer pour na batu oyo baza ko la misala ngona ba norme ya bien te oyo komi ko fingisa toute une nation ya ba journaliste nyonso. Oui, c'est-à-dire que Zali d'abord ba journaliste ya basi bon vraiment au beaucoup ça les la moissonni parce que nous complétons hein. Ils ça la que on dirait bato nyonso ba prochera ba musicien ba bebaka. Pourquoi ba journaliste ba sala ba émission mususu une mission beaucoup plus scientifique, une mission beaucoup culturelle. Dans le niveau, par exemple, il y a peut-être l'environnement. Pourquoi parce qu'on a un comportement où on a journaliste ou une mission beaucoup et entrer dans la musique. Voilà, la photo na bino comment on a net. Évidemment, on a bilo on a donc on est belé. Les bêtises sur en fait on a constaté les journalistes même Yamibal et tout Yabasi à force il y a quoi approcher les musiciens bah comment qu'on a causé na vie moko na ba musicien ayi nanda ko nanga par exemple na limité na 10e rue amoni que ah c'est quoi ça na villa munene bo donc nga pe na moni fona za na villa munene bo non tout ça musala moko te ba recette za ndenge moté même ndenge lelo tobeta sous na poto te ba recette za kaka pe kita de ekita do ekita voilà donc ezaka net ba ebisio Bill Gates mikolo a baissé bobuke mais ezaka Bill Gates voilà donc ba recette na biso kita mo muke mais cela ne veut pas dire que tozo galérer non alors tant on ça l'émission na ngai omoni mapangu na nga to moni ba bien na ngai na mona ki comme le connaît ndenge wana moni journaliste ba comme neti ba la peine ndenge moko na bato ba kutana na bango mingi ba musicien or on ne fait pas le même métier. Je pense pas que ceux qui lelo ozo ke ne mingi ko interviewer ba sango o luka peyo suko comme sango to comme on a vu oya bango je ne pense pas donc mutuna domaine na bango il y a trop d'imitation l'équipe mingi na vie d'artistes et musiciens. Ok, merci. Parlons un peu de ton actualité, ton album, si je ne me trompe pas, Ozamabe. Bozamabe. Pourquoi ce titre-là, Bozamabe? Pourquoi ce titre? Oui, merci. C'est-à-dire, Zali, ngai munazol ba Bozamabe, Zali nzambe ndazol ba na biso batu. Bozamabe, Bozamabe. Voilà, nzambe ndazol ba bongo. Pourquoi? Parce que sur la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7, au moment nzambe azoloba penchant makanisi ya moto ezaka tourner vers le mal la période wana zwaka kanda yango na tindaka délige nzambe a regretté même pourquoi ça la biso bato pour moto a regretté c'est que le Congo c'est que biso bato ngoto apena mabe talaka niveau ya nzambe ma regretté alors nous surtout wana ça prouve qu'effectivement biso bato to mabe et qu'il fallait faire quelque chose pour rappeler bato en quoi to cause la mabe. Et ça, c'est très difficile. Je ne dis pas que nous avons lobby boza mabe pour nga na malamu. Té. Na se servir quand la parole mo ya nzambe, ninga mona ki biso méchant. Voilà, sens na yango. Et na boza mabe tozo il a combien de titres? Combien de génériques parce que to ebi ke yo mon konza ba générique. Oui, merci à la lumière. Tozo bon pour l'instant na ko kurbanote que to beta autant de génériques parce que si tu as un générique moko kaka moni
moko wana to linga déjà esimba ils a la paix déjà bien moni donc côté wana bato bangela bisote là to wana danse bon déjà sika bomba moi sinayo ils ont bien déjà ma casse ya osangate donc surtout dans ma répétition na moi ma concert auto betaki na ça tout mon réaction déjà à bato et loko esimbaka yebana déjà voilà donc on est là on avance mais ba titre na ko ça annoncer nanté parce que donc on a 5 épées na mise ba cha banzembo na sana mise na ngao ala ninga lelo na interview na yo merci Junior Wendo voilà oui donc et puis na sana amina ngai JP Diamantino mabanga ya talo voilà et puis mes deux petits frères bala ninga wana Papi Jarod Oazé quoi na Gelor Oazé quoi voilà donc Joe Flesh il azana na caméra voilà donc non je suis très content album vous allez vraiment donc déjà parti auto sali to est déjà bien même ngamo parti on a ça déjà un livre non moi qui va pas au CP là donc on est dans les bons comme on dit souvent donc to est bien la ligne fanatique va la rassurer album Obima en 2017 na livre en 2017. Voilà. Les questions pour un livre, aux qui ba initiative au sein livre bandakala ou bien et bandika mikolo yo. Oui, idée on est là déjà, mais il y a qui plus par rapport à l'étudiant. Na on a étudiant mingi, bazoya, on a asinga permission. Est-ce qu'on a travaillé sur des albums na yote? On a do azoma kanisi ou un album on a pour agir défendre nango. Mémoire na ya fin de ya étude na ye omona ayelinga copie na ngomona présent na distinga qui merci beaucoup vraiment en fait vous avez distingué pour nani parce que ba idée zaki ya sika so le lingo travailler sur Victor Hugo ba mindele bango ba travailler sur ye ndenge na ndenge donc lingo travailler lelo sur par exemple Chateaubriand bango ba si ba sala ma Chateaubriand mais wana ba professeur bazomona makanisi mboko ezala raté voilà surtout que ngana ba makambo yo où ils allaient rater wana yango na baki non et puis ba fanatique ba ko senga mingi livre pour na bazo explication na ba verbe mingi où il est quand même souvent rapidement na nzembo yango na zoki initiative wana ya obimisa ya osala livre. Félix Oazé quoi dans ton livre tu nous parles de quoi? Tu nous parles de quoi dans ton livre? Oui merci à la lumière la question wana ezali ba proverbe moni donc ba proverbe oyo ngai mo na créa voilà ba proverbe on a ce qu'on a zo expliquer yango moni nazo expliquer yango difficulté na ngai zali kaka livre on ezana ata phrase mo ya lingana na kati zate nazo sala livre on a pona mokili mobimba donc na ba congolais ba africains ba occidentaux pourquoi pas le monde asiatique ba tunyo surtout ba ko zala na livre wana ba ba makanisia na kati wana. Donc ils ont expliqué les proverbes. À Paris c'est dû à quoi donc est ça pour un livre ou bien pour un album Boza Mabe? Oui ils allaient surtout wana ils allaient pour un livre parce que merci à la lumière oui bien que avant de tout ça na ba bibliothèque à minene les monsieur nous ça la moi recherche vous savez on ça la recherche mo boye on ça la bien awa mais ba recherche wana ils allaient que nous avons besoin pour expliquer ba verbe na ngaité moni mais so na zana besoin il y a la bibliothèque à minene ebi ke na mboko na biso côté wana toza na mo ba lacune donc ya wana zali awa et puis ko banda déjà ba travaux to sala déjà ba travaux ya Boza Mabe moni soki na lobango mingi oyamba batu na midi wana olama na 11h te faut ba déjà avant donc nous tout ça déjà ba 6h tout kata ba matungulu tout kata ba morceau ya ba viande année prochaine nde yango to yambela ngo bato nango linga souté na sala album moko na vie nanga ezala raté moni parce que musala quand même plus ezokola lokola vino te ezokomaka kitoko donc oza déjà au CP là na Boza Mabe tout va bien se passer. Félix Oazé quoi ba fanatique na onyo surtout baza branché sikoyo na www.rdcongoinfo.net soki okoki kosala bango ata vocal moko. Oui bon vocal na kosala kaka
album Toto Bimisa I Love You nzembo moko ezali wana Alain Gourban nazalaki ndambo yokomisa ngai mobimba pito butu ya lelo pesa visa ya ndoto na yo nalota yo mon bébé nalota yo nazalaki ndambo yo nde okomisa ngai mobimba pito butu ya lelo pesa ngai ndoto ya dimi voilà donc nous on est très content quoi, on est très content bato bakoyoka ba nuance oyo tokosala vraiment na tenaka peut-être mingi bato bakomprenaka te pourquoi lem somona o te culture pays vie générique o te parce que biso tosalaka barumba mosusu ya koyoka ya recherche barumba mosusu tosalaka mpe moto akobina na ye ozomona neti nasala rumba moko batiaka loboko na monoko po epekisa liloba ya mabe te kasi nini bazipaka na motema po epekisa ngo elinga moto omona mbango tokoti rege wana eza nzembo kobina te eza nzembo ya koyoka alors peut-être bato basalaka confusion culture pays vie neka tosala baspectacle na biso mosu ezalaka ne faites pas ça chez vous donc c'est-à-dire que tosala chorégraphie okaka tolobi tokota na bakumba yoka déjà kombo ya entré en bakumba tokoti donc wana okobina ndenge mona biso te parce que ezosenga vraiment bato basala baexercice mwa mingi mais ntango nzembo lokola fimbo ezobeta wana tout le monde peut rentrer na piste donc tozobeta lokola tokima mbango zala na mbango bien moto alibomba ça c'est pour tout le monde donc culture pays vie ebetaka banzembo oyo bagénérique mosusu ezali mpona botala kobina te mosusu ezali mpona bobina barumba mosusu mpe ezali kaka mpona oyoka ya kobina te mais barumba mosusu mpe ezali mpona kobina donc on essaye de faire un peu na musique ya recherche na musique au populaire totyango kaka na album moko. Ok, lelo ba nigérien bakoma oloba ke baleki biso na musique mais ngai na oto yebi ke na mambo musique Congo aza le premier. Mais lelo ba nigérien bakoma pété to leki bango siko bino étant que artiste musicien minene mboka na biso et ça la bino ni so boyoki marambwana. Non, ils allaient qu'à regret, ils allaient mauvaise lecture au sala. Il y a musique parce que moni Mercia tant que tous ko beta ba concert na poto bisonné to ton sa Olympia wana ba congolais et comment kitina ba Zénith tu yoka ba Bercy wana biso to ton disango biso pe to sala ba publicité te ya ba 6 mois ba inane te orchestre ko utaki sasa na moi wana kaka ba bito ko beta la Zénith boye to ni na ngope ka na moi wana non ça dit bisonné to yebi ba orchestre mususu ba mboka mususu wana okoti ba concert na bango olala ça dit que bisonné. Mais le problème, le bazo les kabiso, c'est vrai parce que la chaîne mususu ya musique, oye koka par exemple neti Trace TV, so talibi kasi ba chaîne ndenge fait ça manena Congo mboka musique. Momona Congo eza na mboka eza na chaîne ndenge ona te. Or ba Trace sango siko komona eza na ba bouquet mingi wana poto tina ba Afrique wana. Mais bazo privilégier ko tia banzemo na bango. À force à otala même eloko ma beti omona ngito. Ozomona. Donc ils ont mal, donc manque il y a organisation. Manque d'organisation d'une part, d'autre part, bisoto beta suna poto te bango bazo beta. Kasi munta olobaka ba leki bisote. Moni donc ils ali bongo. Ça dit que bango bazana na activité pleinement. Ba pekisa bango beta na ba poto te, bazana ba support ni surtout pour ngo cha banzemo batu bayoka. Période moko kutu na ba pays ya ouest africain ba pekisaka ba chaka kota moko bopona nzembo ba congolais mais so okena ba chaîne na biso na kisasa to sana kota ya banzembo ba ya ba bekolo musute to tika na ngobeta nango ba mo ba yebi tant to zaki na période ba kora bana yango baza kosakana na kora ngo kasi biso kakate ozomona donc ngamo kutu na zwa kora ya meilleur artiste d'Afrique centrale donc ça dit que donc que Congo est mboka ya musique mais tant que bozoko se pouvoir te bozo beta te ah maman ezalo kwa netu yo ningo zawana na sala uta compliment za moi c'est kitoko
bosiko soki ndeti obimaka na yo te donc bato baoyaka na ndako batali babi na ndako mwasi moko toka batami na nsima kuna te fo bima te eya neti biso donc tobetaka su te donc bato fo bayaka balobi no Congo bamisie moko kitoko babatami na nsima kuna te il faut tobima bato bamonaka biso bazomona biso na concert. Par rapport à Makamto Chobeta Siko pour la musique, au lobby le moins bien, message nini yo étant que grand artiste musicien Mbo Canabiso au coquille que lancé na bande kona ba combattant. Bon moni na sala qui veut na sala qui veut moko na lobaki ezala ba sujet musuna ko linga suna aborder yango te parce que ba sujet wana ezali ba sujet moko e fashaka ka bato hein. Donc vraiment, ce qu'on permet de s'adresser à nos combattants parce que bazo bunda bituma na bango ezali nulté. Zaba bunda bitumba pona ba vision moko bazana ngo pona mboka. Les mususu batu musu bazo comprendre té mais bato bazo comprendre pe bazo comprendre. Et là on a kolo bana ba combattant ka elo moko. Moni to moni aux États-Unis. Hillary Clinton ba embeli na ba Beyoncé. Ba Pharrell, ba Stevie Wonder, donc ba artiste minene ya mboka ya États-Unis ba yembela kiye mais élection ngo azui donc azuité donc artiste mutako misa mutu mukonzité eza programme na yemo na makamu na ye elo na kolobaka yango wana donc biso ndi to sala ka ba konzité biso sala ka musana biso. Voilà, na regretta kaka ndenge lelo culture na biso zali mise entre parenthèses ba age zo pusana tala na beta Olympia en 2009 ti lelo moni donc ezalo kwa ndeti moi 7 ans moko 7 ans moko na kati wana miko ape komo lemba donc moko bo fungo la possibilité to beta na poto to bi moins soute si to lembi déjà. Donc c'est le moment de pas comprendre de biso tout ça là tout ça le coup moana ya ora wana tout ça qui en Afrique total la gali comme ya Congo te total la Afrique quoi ah n'était pas pena mon amina que donc faut beta moi couper décaler mon on la musique biso tout tika déjà pas couper décaler beta kala la kine. Mais ça va serrer les poids va serrer moko boya babela bela bani robeta alors siko bango loka ba découvrir on en retard et ça succès na mboko na bango o évidence bo na sala nzota maman misuni hein nzota maman et puis que ti lelo babi na en Afrique mais biso to comme na film déjà ozomona ta ba on comme na film biso to comme maman ko bomba moi sina donc donc rapidité pas biso biso dans la rapidité au saranaté mais au moins après mon koso ba mo banao bo beta nzembo mo za lokwa fimbo et si to beta ngo déjà voilà nous chutons vers la fin de notre émission. Une dernière question à toi, Félix Wazekwa Mukwa Bongo. Et tant que éducateur et masse, message nini okoki ko passé pour le 19 décembre pour la RDC? Oui, c'est ça. On a des sujets moko, question mo posée difficile, hein. Des questions moko politique, parce que les amakambo politique ko ça manambo na biso. Moni, na motema ya bomoto. Na ko souhaiter que tokufate quoi. Tokufate. Moni. Tokufate makile tangate bato bazana mayele wana ya politique wana babibisango pena pour makile tangate souci na ngwana. Félix Wazekwa, nous arrivons à la fin de notre émission. S'il y a un mot pour na batunyo so balanda biso ba téléspectateurs na biso na www.rdcongoinfo.net et un mot pour moi aussi merci à donc voilà. Oui, donc merci à la lumière. D'abord ngana bana opesa toloba remarque pona yo na sepeli mingi na émission to sali na moni penate que ozana souci ya kubwaka batu eloko wana na moni ngo masika parce que lelo ekoma pena que journaliste ya mbio veut dire yemo atangi ba kombo ya batu koleka na message oyo fali boloba wana continuer ndengwana je pense que c'est bien voilà d'une part et puis encore une fois César Ngadi de Flèche donc
Joe Flesh na pesi mbote mingi pour na professionnalisme et puis na ningo encadrer musala pour na bato balanda biso. Ce que je peux dire, merci mingi pour na soutien na bino, mais babizaleli oyo ya mabe oyo lelo en tant que ba fanatique bokomo komanango olembisa zo souffrir mingi na likambo piraterie quoi et tout misa biso moni neti na moi ya lelo biloko mingi za na internet moni ya waze quoi na zoka mbongo na ngote zo mona. Donc bandeko na ngai mo ba congolais ba kena ko komiselanga ba nzembo wana na ba entreprise moko boye. Donc moni na moment to solo ba awa jusqu'à ce que na koloba lisusu biloko mingi za na internet ezanonga mona cha yango te. Donc non seulement bolingo bazo pirater biso physiquement mais numériquement quoi. Donc même petit na ba internet oni. Donc nous on est ça la biso pas si mingi vraiment tout soutenir musique na biso. Voilà, bateau bazo iba biso ba miyebi déjà. Ce sont des frères congolais na lingité la tanga ba komo na bango parce que c'est malheureux quoi. Mukwa bongo na yo ki ozobeta masolo ya piraterie mais biso ne soto ebike na mukelelo vitesse ya internet réseaux sociaux ba vu batu bazolela ba vu hein kuna pirate ezala atteint ba vu kaka. Mais justement ngana osala musala ya ba vite ozomona na ozana besoin ba vu wana soki apporter quelque chose omoni so ezali kaka ke souci ya ba vu moni il suffit lelo na longole bilamba tuna leki na moi couper moi muke et pas ya César Ngadi dans sa vie au matamakasi et surtout lingi ba vie on a sens wana. Moi je pense que on est allé langage moko et un peu ba complexé moni osali ba vie belé menanini na musala nini voilà mais na yebi que na sala ba vie belé moni na sala émission moko na concert na bino Sylvie Bongo, il est à plus de 240 000 vues. Donc, ce que vous allez livre, le livre, ce qui est à 100 000 exemplaires, déjà comme une best-seller. Mouto Batali plus de 240 000 vues. J'espère que Batora m'a aussi un livre, parce que le livre moi pas pirater. Voilà, donc non, plus sérieusement, tout plus important c'est dans la vie. La vie, il faut ça et ça la même pour nous. Artiste Tomercia à lobby nini artiste pas lobby nini voilà et ça que parce que on a attaqué teni moko sexy y on a pas profiter de batalaka zomona. Donc je pense que babilo ngwana et puis voilà on a ça là compliment pour la tenue. C'est ça c'est comme ça qu'on doit s'habiller surtout tant on ba partenaire biso boy on y va concert na bino mususu tout ça là ba élément te pour na makamona to yepo to ça l'élément boy yo na mwinde tu yo ko ça no makamanzoto moni ke mamouri monsieur salamate. Voilà il faut autant la rappeler artiste nini ou voilà te la tenir boy parce que les armes makamusu na zo permettre nanu na ba danseuse na ngate na permettre ngo péter na moto dans sa émission mais ça pour nous flatter il y a rien à dire on va s'exprimer bien en plus. Hey, wie geht's dir? Ah, die sagen na bungia. Donc, en anglais en anglais. How are you? Well, I'm fine. Voilà. En français, les sous oebi français. Alors, moni, tout ça a besoin de talent à bongo pour la télévision. Moni, moi allemand, français, moi anglais. Et ça s'appelle origine nayo. Et puis na oyo sali na vie. Ça ce sont biloko zali bénéfiques pour nayo. Donc je pense que on va apporter mingi na site oyo ya César Ngadi. Ba Joe Flesh ñu so ba OCP la ba bi que non vraiment tous na présentatrice beaucoup ana bagage. Voilà. Merci beaucoup Mukwa Bongo, ça me va vraiment droit au cœur. Tout comme Nabiso Nasuka, ceux qui peuvent un message à Suka ou bien je sais pas dédicace. Oui, message nangezali par rapport à l'album Otuzo Sala. Voilà, donc, comment on a besoin de on y bosse l'ango, bosse la bébé ne bosse l'ango, on a monde beau tout ça na mail,
okomela na WhatsApp. Alors pour na WhatsApp nazo pesa numéro na ngai. Numéro nazo pesa na préféré mingi bo utilisant vraiment na WhatsApp. Mon ipoko benga est vraiment difficile. Alors nous allons 0033 6 16 07 01 71 ou bien pour comprendre bien, sur 71. Bien sûr, 71. Merci Mukwa Bongo. Nazana ndekuna mobwe alinga kayo mingi comme na Vanessa Bwetu au sepela mingi soki yope au dédicacé. Ah oui, Vanessa Bwetu. Merci mingi pour le soutien na yo. Je pense que moto azoluka yo tanga comme na ye c'est que moto sepela na yo. Voilà. Numéro yango na pesi, on se pepela pe mingi. Voilà, to komana, to yebanape. Voilà, ezala teke na tanga comme moko ya Vanessa Bwetu. Mais mon commençons na moni na nzela na leki na ngai, c'est pas bon. Voilà, donc merci mingi pour le soutien. Merci beaucoup. Je te remercie, merci de m'avoir accordé ce moment. Félix Oazé kwa Mukwa Bongo. J'espère que c'est pas pour la Ezaya Mbalasu Katena Yambi une émission. Donc voilà, merci Nabalandi Nyoso, il y a 3W rdcongoinfo.net Nebozaki branché Nabiso. Merci à tout le monde, Batunyoso Baro soutenir un big up à vous, mes parents, tout le monde, Batutu, Nalela Bino fort. Joe Flèche derrière la caméra, il y a Adi Dondolé, Popo de Mopasoula, donc merci, merci beaucoup et à la prochaine. I love to entertain you. Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on va période ba fête ba bonne année. Na bino bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga pas bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et Zawana pour Nabiso. Tout n'a pas qui tient mon à combien, à comme ici prix dans combien. C'est plat tu vas vite, n'a aucun de gauche, n'a aucun de droite, n'a télévision qu'on a 85 livres, y a Pamba et tout n'a abonnement. Au cas où on fout à 85 livres et au bien sûr qu'on fout sur abonnement. C'est plat tu vas que le cause de la période à ma fête, n'a plus c'est on a 85 livres et là c'est 4 mois y a offert. Babi 4 mois offert ailleurs Kolanda politique. Ah on a kata Sepela TV, sport. Ah on a kata Sepela TV, théâtre. Ah on a kata Sepela TV, bébé bazole la inga, olingo tika de baba nda calme. Ah on a kata Sepela TV. Dans Sepela TV a biso nouvelle oya bien donc maman, sombela papa, papa pe sombela maman pour la biso nyoso to Sepela. Merci. Congo